Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo mapangu kaka ndenge tosalaka totambolaka metalara rampasa tozonga rapo biloko ebota maka chaque jour donc toza déjà na kati mpasa pona kolakisa bino biloko ya bien oboro sepela bozala jamais desi mbala moko na pesi bambote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa sudi ya givwa mama bokobok na kati ya London City bambote ya Trona Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Mère Boss, Mama Doris Lema, Fumuna Gaz. Il y a la personnalité TV, en tout cas, Bambo Théâtre, Mbalamoko Nde Nabi, Tozana Katampasa, Wana, Bozo Mona, environnement, Ndengenini, Esiko Tozali, Eza déjà ya Kotonga, Eza Kotonga, Mbalamoko, Tozo Kota, Nakata Lopango, Oyo, Eza Javante, Pona, Tobeta Masolo, Karandenge, Ezalaka. Na sirpe bozomona na kata lopango ebongo na ngambo kuna ba voisins ici baza déjà bazotonga penza dokoto ezotonga makara ndenge bozomona mutu na mutu azotonga na lolenge na ye oye alingeli mbala moko nazokota mama na biso tozobeta masolo bote mama na. Bonjour maman journaliste. Lelo tozongi suna kati ya mpasa elongo na ndenge kato mesana na yo ndenge tozalaka beta no masolo ya kati ya lopango tozala. Lopango tokoti na bino ezali kotekama. Ndongo monyango bo ezali 9 mètres sur 22. Bachango na vente na kolona ngo. Lobby 9 sur 22 mètres. Siku awa babeti ndenge ni bati bandenge ni poto yeba. Bon, lopango bachango 18 000 à discuter. Ezana ndako ya 2 chambres et salon. Ou ça dalle. Ndengo zomona ngo boy toko kende tito balukana sima. Obo mona munene lopango. OK, tozotambola po tolakisa bino monene ya lopango kaka ndenge zali wana ndako ndenge mama auti koyebisa biso eza na ndako ya 2 chambres et salon na sir bozomona ndenge zali tozotambola sikoyo pona ke na sima ndenge lobi eza pe na toilette tozotambola tokoma esika toilette ezali na sima ndako wana eza déjà sima ya ndako tomoni bazotonga toilette eza wana ya dal ndenge ka bomoni mama Sylvie lopango eza problème te. Lopango eza na problème te mama journaliste. Koto courant na mai eza ndenge. Courant na mai en tout cas wana kolobela ngo tomoni basinga câble ya courant. Mai yo moko soko lingi okoti sima na kati ya lopango. OK, na sir bomoni ndenge balakisi bino bandako ya ba voisins en tout cas bazotonga yango wana bomoni déjà na bilili donc commentaire ya belé hotel ezate mai ezali courant pe ezali toujours na kata ya mpasa en tout cas tozo benga bino bandeko balandi obozali banda mboka oyo bozolanda video ya mokolo lelo na kati ya mpasa en tout cas bokota bandeko tout babone ya la personnalité TV bokota botala ja na kati ya mpasa ma pango vraiment ya bien ebimi lisusu ma tozobeta moi c'était mokie na bandeko oyo bozozwa imonge sans autorisation ya mama Doris Lema tozobeta moi c'était mokie ozwi imonge sans autorisation directement au tindiango et pas bandeko na en tout cas ça la passe keba ba frapper ba comme belé tango yo ozwa yo lopango ozwi problème en tout cas la personnalité TV eza na problème à mon côté soki to lakisa bino ba mange na biso po to ebi ba bisika to telemeli en tout cas na kati la personnalité TV to lakisa ba parcelle ya ba problème te mais yo mutozo zwa i mange sans autorisation en tout cas to kebisio keba na ba frapper oyo simba mutu pamba donc na bengi bino ya trop boya ebele na kati mpasa toza maboko ofongwama tozo zela bino.
Toujours continuer toujours na kati mpasa esika on a telemi eza certitude ya lopango oyo tozo kota donc eza à peu près 5 mètres eza penza ya munene esika pe mutuka eza na facilité ya kokota sopoza on a 4 mituka 5 mituka en tout cas eza na facilité ya ofanda na kati ya lopango na yo wana ezali certitude o batika pona moto oyo akosomba lopango oyo ebongo lopango na biso ebandi esika ona telemi yango wana ebandi ekeiti na coin ya mur wana kuna obozomona na suka yango nde ezali mur oyo ezokabola biso na bavoisin kaka ndenge bozomona bilili lopango ezali na bandaku eza na bandaku ndenge bozomona donc sans plus tarder au lieu kolobebele tozokota directement maman abeta masolo maman beta masolo aizali. Merci maman journaliste ndenge moni boy lopango ezotekama ezali na 3 portes chambre et salon na 2 chambres et salon na wese ya dali. Awa batiango combien? Bon awa batiango 20 000 à discuter. 20 000 à discuter lisolo ezande. En tout cas lisolo ezali kaka mosombe na moteki ndenge na lobaka. Ba oba vandi bazali bakolo lopango bazali ba locataire te. Ba oba vandi na kati ya lopango ezali bakolo lopango na libota mobimba nde ba vandi bo. OK. Tuka ndenge ka balobara ezali solo ya mosombi na moteki. En tout cas, courant ezali na sir bozomona basinga courant. Mai pe ezali donc na kati ya mpasa mai ezali courant ezali tozo benga bino toujours bandeko bozana libanda mboka obozwi video ya lopango oyo en tout cas bosala ndenge to salaka to boyi bokangaka ba photo bozwaka ba image botindaki pa bato mosusu toza na besoin bosala nde to salaka otindi mutu aye kotala tozo boya vraiment ba frapper bakota na makambo na biso en tout cas bandako yango bomona oyo eza penda kwa sika ezali ya chambre et salon ba wana pe wana msusu ezali chambre et salon eza vraiment bandako ya sika ndenge balobi eza libota mobimba nde bafandi awa eza balocataire te ebongo na mopanzi wana ezali 2 chambres et salon eza 2 chambres et salon eza ndako monene bandako ngo eza nyonso ya sika donc ezo dépendre na yo moto kosomba tozotambola awa toza na sima ya ndako toza deja na sima mpona kolakisa bino kaka sima ndako ndenge ezaleli eza deja na batoilette ou babandaki kotonga ma ekodepon eza deja na batoilette oyo batonga en tout cas yo soki okobongisa rara ya mokie vraiment tozobenga bino boya ebele bokota babonner sur la personnalité TV toza vraiment bosenga na bino wana eza lopango mobimba ka ndenge bozomona bilili lopango eza vraiment monene ndenge bozomona batie yango 20 000 à discuter vraiment tozobenga bino boya talamo ebele bokota na kati ya site na bino la personnalité TV en tout cas bokota wana tozotambola oui oyo ezali certitude tozobima déjà pona kokende en tout cas donc certitude na bango eza ya munene tozobima déjà tozobima wana toza na nzela ya kobima donc eza vraiment munene kande tolobi oza na facilité ya kota mituka na yo o nyonso kaka toza na kati ya lopango toza toujours na kati ya lopango ndenge bozomona ali awa sikoyo tobimi nde na libanda na sir bomoni tozobenga bino boyebele wana toza sikoyo na avenue tozaki na kati ya lopango sikoyo toza na avenue na sur bozomona mpasa eza ekotongama bavoisin bango wana bazali na sur bozomona bamapango vraiment ndenge ezotongama bandako ya sika avenue pe ya munene mutuka yango wana ezoya donc mpona kolobaki mutuka eza na facilité ya kokoma ti esika yo okosomba lopango pe okotisi mutuka no ti na kati ya lopango na yo donc tozobenga bino ebele
Nasir bozomona bino moko na bilili ndenge baveni eza penza minene. Tozo continue toujours na kati ya mpasa Nasir bozomona biloko bien bozo sepela esiko tozali Nasir boko sepela penza eza na baveni ya minene na mopanzi eza na aveni ya monene na liboso ezali na aveni ya monene na mopanzi eza na aveni ya monene pe dorior na ngai eza pe na aveni ya monene Nasir lopango oyo ezali lopango moko ezui des aveni et bandi esika ba hangar wana ezali eza na ba maison mibale vraiment liboso oyo esili nanu te tozotambola Nasir bomoni yango ezali na ba maison mibale ba porte nango pe etali libanda eza vraiment esika moko commercial je peux dire po ezali lopango moko ya coin tozotambola tozokota po tolakisa bino bomona penza ndenge yango ezaleli awa toza deja na kati ya lopango ndenge na bi ezui donc toza deja na kati ya lopango Nasir bomoni bandako wana o ba epesi ba porte libanda eza ba maison commerciale eza na ndako monene o bozomona liboso na ngai eza vraiment na ndako monene o bozomona liboso sans plus tarder et tozoluka tobeta deja masolo babetela biso masolo awa ezali ndenge nini ndako bomoni donc ezokende na lopango na ba maison commerciale wana o bomoni ezalaki na liboso nyonso ezokende mbala moko tozobeta masolo mama beta masolo kotoyo eza ndenge nini. Merci maman journaliste. Lopango nyonso ndenge omoni bo ezali kotekama ezali 20 mètres sur 30 na ndako monene ndenge omoni boye na ba maison commerciale netandi ya mabele oyo nyonso ndenge omoni babandi yango 30 000 à discuter. Ndako wa monene koza na combien de chambres po tomoni eza vraiment monene koza na combien de chambres? Bon ezali 4 chambres, salon, cuisine, salle de bain ya ba parents pe ya bana. Nasir bozomona balobi bati yango 30 000 à débattre, 30 000 $ à débattre. Est-ce que cause na moi likanisi malgré to lobaraka ezali likambu ya mosombi na moteki okoza na moi likanisi? Bon, na place oyo ndenge to memaki bakilia kolo nango azali kotelemela na ba 27 000 $ à Zumbongo. Zotambola tozolakisa bino bozomona penza lopango ndenge ezali eza na dalle donc le mythe na yango ezali awa le mythe na yango ezali awa ezali sima ya ndako Nasir bomoni wana ezali esika kaboli biso na ba voisin vraiment tozotambola wana ezali lopango donc bandi na coin wana esika bomoni ndako oyo ebandi na coin wana ekei ti esika ba fleur obozomona ba makemba oyo pousse na mwa liboso ba col oyo esika ezali esika lopango esuki ebongo yango ezui yango bongo ekei ti esika oyo bomonaki ba maison commerciale esika bomonaki ba maison commerciale en tout cas ndako yango ezali courant ezali na kati ya mpasa mai pe ezali donc mikolo na kati ya mpasa musique ezobeta moyen eza te po courant vraiment ezali courant na bango pe eza bien soki olingi okota mai oza na facilité ya okota mai ba voisin pe bazali bazotonga wana ezali bandako bomonaki oyo tolakisaki bino tozo continue eza sima Nasir bomoni eza na mur moko ya séparation yango nde kaboli na ba voisin mur wana ya séparation yango kaboli biso na ba voisin ale mur oyo ememi biso ti liboso ya bandako wana ya maison commerciale awa tozali na sima ya ndako donc tozobenga bino kaka tozobenga bino
boya ebele vraiment na sur boze ko sepela parce que na kati la personnalité TV bato bazaka jamais décide la personnalité TV donc toza bosenga na bino bosala ndenge to salara botika ozwa ba image na ndenga moyibi botika to boyi olela soki tozoloba boye po toyebi ba réalité ya Kinshasa toyebi ba frapper baza vraiment ebele donc tozobenga bino bosala ndenge to salaka toza bosenga na bino bozwa biloko kitoko bozwa biloko ba problème te tozo continue toujours na kati ya pasa awa na sir na ngambo wana bozomona directement eza ndaku oyo ezokende na lupango mabiso toza na balabala na tokoti te car nde tolobaka na kati ya mpasa en tout cas banzela na bango ezaka minene courant ekota na mituka ekota na facilité courant ezali mai ezali en tout cas nyonso ezaka ya malamu na kati ya mpasa sur bozomwana bilili eza vraiment avenue moko ya munene voisin bazotonga eza place te ke non bato bazate te bato bazali na mopandi kuna na liboso ezali na école eza na école où ezali wana école eza déjà wana école pe ya munene donc na sir bozomona ezali na entrée pe ya munene na ngambo wana ezali pe na ndaku o bozomona ndako ya munene ezali vraiment ba voisin bazali tozokota déjà toza déjà na kati ya lupango pona kolakisa bino bomona avant to beta masolo nyonso na sir bozomona ndako yango wana liboso eza ndako ya munene to bandi directement kosolola mama beta masolo awa eza ndenge nini awa ezali koteka mandongo moni yango boye ezali combien de mètres ezali 13 mètres sur 24 donc eza 13 mètres sur 24 sur bomoni ndako ezali penza ndako munene est-ce que 13 mètres sur 24 awa babeta masolo batiango 40 000 à débattre 40 000 à débattre na ndako eza mopanzi nyonso ndenge moni bona annexe o eza na kati na ndako munene oyo nyonso ese salami to ese sili etikali ka pona ko plaquer caro na sende problème etikali yango wana mama esengeli to yebaka bande ko pe ba yebaka eza na problème te ndako epango eza na problème te mama kasi mama pango nyonso nga na lakisaka okotikala kozala desite ok wana namoni babenda no bilili sima eza pe na bapondu obozomona na musika bapondu ezali donc ndaku eza vraiment munene eza ba porte mibale ya kobimela tozokota na kati ya ndaku tolakisa bino penza bomona ndaku ndenge ezaleli awa tozacha na kati ya salon tozacha na kati ya salon na sir bozomona do batie pe dia plafond donc nyonso ezali basinga courant nyonso eza déjà eza ndako ezali déjà achevé etikali na mwa babiloko moko ya mikie oyo mutu soki asombi esengeli asala mais plafond ezali nyonso ezali na se etikali kaka caro eza déjà na béton batie déjà bacouleur déjà tozotambola mpona bomona penza bino moko na bilili balobi kite donc wana toza na couloir na sir bozomona wana ezali couloir kande na lobi ndako eza déjà na plafond batie déjà plafond mopandi nanga oyo tokoti ezali chambre donc eza chambre ya baparent ndeka bomoni eza monene chambre yango eza monene eza pe na déjà batiaki pene wana fale ezala na toilette na douche na sur porte nango yango wana porte oyo ya chambre na douche malgré eza achevé te esili te yango wana eza esika oyo balingi basala douche na toilette yango wana bazolakisa bino na bilili donc esika nyonso eza déjà na plafond déjà batie plafond partout oyo ezali chambre tozotambola wana ezali couloir
awa lisusu ezali chambre ya bana eza pe na salle de bain donc chambre ya bana donc nyonso eza déjà nde kana lobi eza tia na plafond eza déjà na courant ayo otara obendi courant otekera bampoule en tout cas éclairage ekoti na ndako obongisi awa pe ezali chambre eza pe lisusu chambre ndenge bozomona na bilili tozolakisa na bilili po bomona mpenza lokwa bino bolingaka bomona nyonso biso mpe tolingaka kolakisa bino nyonso vraiment bomona totikali eloko te awa ezali magasin ezali cuisine eza mpe na porte mosusu ya oyo akoki kobimela awa ezali magasin esika akoki kobomba mwa biloko wana ezali magasin bongo awa tozongi lisu na salon tozobima siko na kati ya ndako en tout cas vraiment balobi ezali ndako oyo eza na problème te bandeko balandi boyoki na monoko ya mama na biso commissionnaire na ngambo balobi do mokolo lopango aza pene yo soko ye en tout cas masolo penza ekobetama dada kaka ndenge tolobaka na kati ya la personnalité TV totambola tokoma na nsima ya ndako bomona esika lopango ebandi epuis esika lopango esuki awa toza na nsima mwa bapondu baloni kaka nde bozomona do na coin wana eza esika lopango ebandi awa ezali nsima okoki kolona biloko nyonso oyo ozala na yango besoin bongo tozobima mpenza kaka ndenge ozomona bilili ndako yango oyo donc bacourant ezali bapoto yango wana na nsima na biso poto ya courant yango wana donc mpona loba courant ezali mai mpe ezali donc c'est à toi ya kobendisa kaka mai okotisi yango ntina kati ya lopango wana nyonso ezali lopango ezaka lopango nyonso oyo bozomona bilili eza lopango en tout cas ndako eza monene balobi eza likambo ya mosombi na moteki donc 40 000 eza prix soki mwasi bazodiscute bongo mpona nini te lopango mpe tokodiscute donc ntina ti fo tokoma todiscute tozwa bavoisin bazali mire wana ya bavoisin yango wana yango nde esepare na sire bozomona bavoisin bazali awawa yango ekontinue ntina suka bozomona ndako yango wana ezali espace pa monene ezali oyo bana bakosakana vraiment espace ezali ya kolona mpe na sure bozomona mpenza na bilili ndenge ezali eza lopango moko balobi eza na problème te vraiment loko eza na problème te yango biso tolakisi bino tozosiebisa na bino ka tozokebisa na bino bokeba na bafrapper bokeba na kozwa video otindi epa mutu ake kolukela lopango okeba na bafrapper donc biso na kati ya la personnalité TV tolinga kodecevoir bino te yango tozobenga bino. Merci à trop na balandi nyonso ya la personnalité TV oyo balandaka vraiment la personnalité TV pe na ba abonné na biso fidèle ou batalaka toujours la personnalité TV en tout cas ba merci na bino ba merci à trop na ba commissionnaire ou batambwisa ki biso na kati mpasa na bika bozala jamais dossier en tout cas bomoni biloko bien et bongo ba merci à trop na ba ya biso oyo penza batalaka ba abonné fidèle donc ba membre ya soutien ya la personnalité TV Arlette Matoko Liswanzambe Ambisi Bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva Wesudi ya Givwa mama boko banque na 4 à London City en tout cas ba merci à trop na bino nyonso merci à trop na ingénieur Metitima azalaki wana na sima ya caméra pona kozula bino ba image ya kitoko sans oublier mama Doris le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas bah merci à trop na bino nyonso bo rester toujours
collé, rester toujours collé, scotché, vraiment na kati la personnalité TV, beaucoup toujours biloko ya kitoko na kati la personnalité TV, ndenge tolobaki na dobi keba na ba frappeur en tout cas tozo yebisa na bino yo mutu ozo kanga ba photo ozo zwa ba vidéo ya la personnalité TV ya ba journaliste ainsi que ba commissionnaire otindi ndeko na yo aya na kati to musu ya mpasa aya na bibwa aya na lemba aya soki wapi pona kolukelo lopango en tout cas tozo yebisa na bino biso procédure ezala kaka moko obengi mama Doris le mafumu na gaz en tout cas akobo ya kopeso numéro ya moko na biso te tozo yebisa na bino bokeba na ba frapper po bakoma ebele soki ozui problème yom totinda ki mange ozui problème en tout cas wana eza faute ya la personnalité TV te en tout cas biso na kati ya la personnalité TV donc tozaka kana procédure moko po biso tolinga kolakisa batu pe kopesa batu biloko oyo eza jamais na problème tala kaka la personnalité TV en tout cas tobatelaka ba personnalité na biso.